Sambara goli mazabata bila koli kobo. Sambara goli mazabata vraiment bo sabone. Sambara goli mazabata bila koli kobo. Sambara goli mazabata MGTV. Sambara goli mazabata mami wanza. Yoga mami wanza. Dani Timanga, vrai nom, vrai tonton sur la bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous. Voilà, merci, bienvenue comme ça dans votre chaîne MJ Télévision et surtout dans votre mission Autant Couleur, Balobi Dani Timanga. Déjà parce que Bissoto Lobara toujours na kati MJ Télévision, caméra na Bissou ezalaka toujours au four et au moulin pour nous résoudre la bino ou les actualités. Je ne pouvais pas commencer cette émission d'aujourd'hui. Un beau ébi qui est en cinquantenaire, il s'agit d'aujourd'hui à lever du corps Oyo. Il y a musicien na Bissou Bigola Oyo Lelo. Nous autres et qu'on a nécropole sur ce avant tout compte ça bino na ambiance et koleka awana kati à cinquantenaire. Je dirais merci comme ça à la première dame de Orléans, maman Mami Wanza, notre patronne. Merci aussi derrière ces beaux caméras, je vois papa Eli au lelo tozanaye to sala musala lelo naye na kati à cinquantenaire awa parce que bandiko la biso mususu moi empêchement moi maladie. Donc voilà un peu na opesa sous merci boye na maman Margaret na Sanja de Bray na kati à Orléans wana et pourquoi pas tout mon papa Misha balobi toza awa na cadre toujours ya kolela gigola Dani Timanga azana bino wana et puis bomona ba interview bomona makambo ndenge nini eza koleka na kati ya cinquantenaire awa balobi faire gola akolela leki na ye musicien na ye na ba dire nyonso mokile lobi enfin faire gola étant papa malamu à continuer toujours au coller la leki na ye et puis ba merci mingi lisusu na Kofi Olomide Quadre Koraman Kofi ala kisi kaza papa na otika bino bo vivre na bino ambiance o eza koleka na kati ya cinquantenaire awa et puis tokuta na kana sima parce que awa to sa commentaire nini awa to loba nini awa to loba nini papa Eli merci kote sa biso kuna bandeko bamona ka matanga ndenge za koleka et puis on va se retrouver play. Voilà, nous sommes là. Nous nous préparons à accueillir en ce lieu le corps de notre artiste bien-aimé,
Guy Gola, qui, vous le savez tous, nous a quittés dernièrement. Et pour bien faire les choses, nous souhaiterons que toutes les personnes qui voudraient bien déposer une gerbe de fleurs devant cette dépouille mortelle puissent nous approcher afin que nous puissions aligner leurs noms sur la liste que nous sommes en train de dresser. Tata, mama, bandeko. Vous allez comme l'engel pour la koyamba na esika oyo nzoto ya artiste na biso oyo na upeyi kotika biso na mikolo eleki Guy Gola alias Digital na yango pote manso maleka na limemia tokosenga na bandeko banso balingi kotia fololo tombe liboso ya nzoto na ye bamono biso na tina te totia bakombo na bango na liso tozali kosala. Merci.
Vai trocar
Le patron de l'humanité.
Voilà, c'est la fin. Voilà, merci fidèles amis internautes. Tozalaki wana toujours pour nakolakisa bino ndenge makambo ezali koleka awa bomoni ndenge artiste na biso aza honoré bomoni Ferregola ndenge vraiment les lilé qui pas beaucoup de commentaires. Je dirais merci comme ça. Na maman Mami Wanza, la première dame de Orléans, derrière ces beaux caméras. Je vois Papa Eli. Merci vraiment pour un service Oyo. Et puis merci. Na bande konyo so bozuita côté la biso Papa Micha Micha. Tout le monde. Notre patronne Maman Mami Wanza, la première dame de Orléans. Pourquoi pas Maman Marguerite. Na Sanza de Brewana ba Maman Nyonso. On vous aime. Tozalaki wana pour nakola kisabino événement. Gigola Ndengeleki et paix à son âme et Nzoto Yangoane qui pour Nankokunda et voilà l'activité nyonso ya Ferregola et Kozonga. Bye bye. Sambara goli mazapata bila kolikobo. Sambara goli mazapata vraiment bo sabone. Sambara goli mazapata bila kolikobo. Sambara goli mazapata MJTV. Sambara goli mazapata Mami Wanza. Yoga Mami Wanza. Danity Manga. Vrai non, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous.